Kasongo militaire azaka policier te Kasongo c'était militaire alatisi pe ba militaire lokola ye alata tenue à la police ye pas su ba soldat alatisi bango tenue militaire ba ye ba réprimer marche ba congolais les vrais congolais par rapport na bango ba ya ko réprimer marche wana côté le meloti suka ye ba ke fin ya mandat na yo o ki exil na ebite so kende wapi yango ezali buzoba eza buzoba Chilombo ata sanyo sa gosala même gouvernement o soki ya ba wari yu bango bazobe so ba wari yu soki banani soki ya ba wangi yu na je ba pété et kosala loko mon côté Kitsekedi a formé ba milice na ye na Kingabwa lelo n'état de droit na bango bato wana ti lelo dossier kenda mai ba milice yango ba créer ki bango ba komo la bango ba tenue civile ba muso ba komo la ba tenue militaire ba memelaka mutoro na chasser viva to yebisi bino Congo et vous allez Congo ya université pe ba ye ba bien ke ba maso to kobima so biso to ku fatua ba posé ba ku fata 5 Félix Tshisekedi na Kasongo nyonso salaki nzamba ba koko na biso nzamba kimbangu nzamba ya babatuni ba koko na biso bakolia bino ata biso to beti bino te ata biso to landi bino na mandako na bino te nzamba ba koko akolia yo Kasongo omoni na vie Salaga Bilial ya Kibilobalo. Un parent responsable a promis Tagabanate, mais il le fait de surprise. Pour dire que ce qu'il a promis, puisque la tchaki monte, mais il peut ko boiter, bana baba na André papa abi mokosi. Nous soyez à salir to PC Maximin, dernière fois to kobo manaka. Le journaliste. Bon, ngai nazali de conseillant. Oyo bino nyoso botala kana bilili, nazali président ba résistant na Pascal. Nazali mokonzo yo na kambaka isika oyo bomona kana bilili. Nazali résistant, mokonzo ba résistant ya Pascal Masina Changu. Kombo na ngai ezali de conseillant. Voilà, kombo na ngai oyo ezati na sa mai ya ngwana. Merci ndeko journaliste. Marche d'abord il y a le 24 et zalaki pona ko bomana no Félix Tshisekedi. Ata to ko bomaka ye un jour parce que toza population. Mutu nyonso soki azo sala mabe na mboka ba lapidaka ye. Mais marche wana ezalaki pona ko boma ye te, pona ko bengana ye pepte. Ezalaki marche pona bandeko abeni oyo bazo kufa, bazo kata mabumu, bazo kata mitu. To marché po ban to la kisabango ke biso pe na Kinshasa to tikali indifférente to zo bosani binote to zali ensemble parce que to zali misapi mitano soki oya muke zoki c'est dire misapi nyonso yo ezoki mais bande comme suso to bengi ba taliban bakanisa la République démocratique du Congo c'est Kinshasa lokolo bande ko bazana beni kuna bazo kufa bango balobi bakufa babanda ya ko kufa kala voilà bato bazana état de droit bato ba yeli état de droit soit disant état de droit ba biloko bazo loba donc marche to salaki yango Kasongo militaire azaka policier te Kasongo c'était militaire alatisi pe ba militaire lokola ye alata tenue à la police ye pas su ba soldat alatisi bango tenue militaire ba ye ba réprimer marche ba congolais les vrais congolais par rapport na bango ba ya ko réprimer marche wana bato bazokaki bato musu ba bukani bato musu va perdre ba mbongo bato musu va perdre ba téléphone ko perdre c'est trop dit d'abord ba yibi bango ba mbongo pe na ba téléphone banani ba yibi la police congolaise azolanda peuple congolais ko tie maboko na poche téléphone ezali azui mbongo ezali azui et comme na poche na ye Kasongo éducation apesanga na bana na ye yango wana bango bazo benga biso toza ben civique nous ne sommes pas des inciviques les inciviques sont dans la police. Bandeko bozo former ba policier na simanda to yebi bino ba bureau de bo comment former bango na simanda Kitsekedi a formé ba milice na ye na Kingabwa lelo n'état de droit na bango bato wana ti lelo dossier kenda mai ba milice yango ba créer ki bango ba comment la bango ba tenue civile ba muso ba comment la ba tenue militaire ba memelaka mutoro na chasser viva to yebisi bino Congo oyo ekozala Congo ya université Congo oyo
impérateur la kozonga te to va marchaki bato ebele ba monaki démonstration nde to salaki yango biso na bango to bomanaki mais na bengi ba peuple congolais nyonso ba marche to kendaka boyebaka ke soda yaka na munduki po aboma yo ayaka na gaz abeta yo na misu swayo akanga yo abotelo téléphone abotelo mbongo azotambola na banzete bayaka nango eza nini po babeta yo congolais c'est bazo mono nyama alors policier ya lolengo oyo yango yo ko bana ko kendela marche maboko pamba policier ya lolengo oyo la police ya lolengo oyo les inciviques ici ba fazero ya ba policier oyo ba zuzu ba recruter na la police ce sont des fazers ba msuba kuluna to yebi bilongi na bango même nga soko yo le la kisanga kuluna la kisanga bandi oya kota na la police la la kisabilo bango et puis bango mo la police ba yebi bango bozu ba recruter bango na la police mutalo lenge wana yibaki azalaki kuluna bosi monsieur arme ba lebi marche le ezali 10000 na yo yango na balabala osala nini akoya ko sala oya banai ko sala tango azalaki civil aye ko bimisango en tant que policier pe a multiplier ngo fois 100 muyibi ko sala na 4 kobete ko sala na 4 kande ko sala na 4 na 4 ya kanda wana na Félix Tshisekedi bazo gele kanda mais kanda ngo aye nango na nani na peuple congolais mais policier rôle na yo zali kokenge la population na biloko na ye mais le zali la police na biso échangea définition la police congolaise biti na yo kobeta congolais koyiba téléphone na ye koyiba mbongo na ye kochai na kasho yende azana maloba ya koloba te Félix Tshisekedi na Kasongo nyonso salaki nzamba bakoko na biso nzamba kimbangu nzamba ya bambatuni bakoko na biso bakolia bino ata biso to beti bino te ata biso to landi bino na mandako na bino te nzamba bakoko akolia yo Kasongo mabele ozoni ata na minute oyo nde nazoloba mabele oyo nazwi eza mabele oyo bakoko bazwaki le même mabele ngana nyataka le même mabele nazo bundela mais oyo na munduki pona mabele ngana nazo bundela obetanga munduki ozokisanga obomanga Kasongo ko umela te malumalu akufa abima maya vert lelo John Numbi azana de bandade pourquoi pas yo pe okoma na de bandade Félix akoleka Kabila alekaki Kasongo yo koleka te ava yo leka okoleka na libulu parce que oluki makamana peuple congolais pe na bakoko ya bakoko na biso oyo batika po bundela mabele na bango marche le kaki toko ya eu des blessés yo moko cha micro bato o baza awa bazokaki o bazaki baku oyo bayibaki une la police et côté de 16 ya parti politique et que ko saccager bakendaki ba saccager te bakendaki batala Martin Fayulu bomba mbongo wana to nini to yiba to cha na poche non boyibi ordinateur bokuti ba papier boza na pasi bokufa bokozwaka ba mbasu na makolo ba msu ba police bazokufa na mbasu muyibi te police et le policier américain akokufa na mbasu policier américain akoyiba téléphone policier américain akoyi mbongo ya congolais na poche to ya membre ya ba malfaisant na poche ça c'est quelque congolais to za na ba policier te la police que nous avons c'est la police rwandaise oya ko sala face na ba congolais ba militaire pe ndenge moko marche ezalaki kitoko ngana zwaki kuna lokolo na négligence yango mais 3 jours après etungisi nga makasi mais Tshilombo lokolo na nga yo ko futa ngo liwa ngobila lokolo nango yo kokufa osalela ngo liwa Kasongo okosalela ngo liwa bino bozomona baza sa majesté boza ebandelité boza sukate bokokende lokola penanga botuna Mobutu aza wapi c'est kukungwendo wazabanga lelo azozabila wapi lelo aza wapi Kabila lobi China Rambo to telemeli ye tia yo ko nommer yo offert na faiblesse bongo nde yo Kabila kutu militaire bongo nde yo okoyoka ba micro baladero kutande koyoka ba ka otozana ngo awa ya ba vol ba ka ya ba torture ezali awa donc okoyoka yango yo moko après on peut sa réponse bino ba congolais na Félix après sa biso réponse par rapport au yazolo ba état de droit Félix c'est na ibina état de droit ngota il ne peut faut tangisa bango droit ngo na état de droit bazo comprendre ngote pour bango état de droit soit kangi mutu c'est ça l'état de droit. Dans l'état de droit, c'est la liberté d'expression. Et c'est que la liberté de Félix Tshisekedi est bandit. Et Souki, Yanga est bandit, ya Fayulu est bandit, ya Mouzut est bandit, ya Congolais Nyonso est bandit. C'est ça l'état de droit. Merci beaucoup. Omoni, na vie,
zalaka biliali ya kebilobalo. Un parent responsable a prometaka bana te, mais il le fait de surprise. Pour dire que ce qu'il a promettre, bisika na chaki motema yokaki pe ko boite, bana bakomona nga André papa abimi mokosi. Ndeko na biso Tshilombo alobaka mingi, mais ba réalisation muke. Na campagne président Eli Martin Fayulu alobi na bana beni, alobi soki bopesi nga maboko bobimisi ngai président de la République, ngai na kolongola état major na ngai moko na kovana wapi na beni. Tshilombo akomi kuna alobi oh mais pona so bato na wisa bango nini azuka ko président Eli Martin Fayulu alobaki a copier ayebisi pe bango. Lelo ba nommé aux affaires. Combien de fois laki? Mais il y a quelqu'un qui a dit je suis prêt à mourir pour l'est du Congo, pour l'est du pays. Naza prêt na kufa pour na est. Bon lelo azoba na kufa ndene pour akina kuna. Bana babenge bazaba na classe. Yo za papa soit disant. Bana er bazanzala. Basa de sagepanen. Et pas papa. Ata yo papa tini bango epa mama ozosa bango ka epa nani epa lo papa po yondo pesa ka mama mbongo mama alambi bale yo pesi mama mbongo tesko bana ba olela nani bana ba manifester ba lobité o la kaki bisoke soko bimi o cha état major ao na lelo to zomo nango te po biso to va na kimia to yingi to mona yo awa ya décliner responsabilité à lobité koyana nga kuna yo koshisa guerre te bongo yo lobaki oza pro kufa pona kimia kota na est. Mais pour dire déjà on se préparer que te nga fona kota kimia yango ezali buzoba eza buzoba Tshilombo ata sanyo sa ko sala même gouvernement o soki ya ba wari yu bango bazo beso ba wari yu soki banani soki ya ba wangi yu nazo ba pete e ko sala loko moko te parce que baza bato yo ebele ba souffrir basala bambongo te lelo ba tcheye il est là premièrement pour s'enrichir. Donc bande kwa beni ne pensez pas mais c'est Tshilombo bande kwa beni soki bokolanda ngai bolongo l'espoir et pande ko Tshilombo il est là au service des Rwandais, il est là au service des impérialistes. Kufa na bino Tshilombo za complice bola na malobana te ya flatterie mais bon yeba bien ti bozo kufa wana Tshilombo trouve sa bénéfice là-bas, c'est son bénéfice. Azo trouvé ngo bande ko na ya est Beni Butembo Ituri Bobo Salageno, il y a un président qui s'appelle Tshilombo dans ces pays. Il n'est plus là pour Nabino. Kufa Nabino. Et Zalinde comme à pouvoir, Yanan Yandeko Tshilombo. Ce qui, Bogobo Yonga n'a jamais Sabino. Mais Bogope Sanga raison après une année, après 2 ans. Vous le baguez solo. Communicateur, il y a parlementaire de bois, le baguez comme solo. Pour ça, la tata mon côté. Baso bon mabana nena ndak ya kanyi maboko tana chose grave biso to sali marche samedi marche les zaki ndingima poto chodi bande na biso à est ndenge président lobby po ba mona que no tête tiki bango te to soutenir bango to bimi na balabala mais makambo le kaki ngam na za victime bakangi ngai babotole ba téléphone naza joignable téléphone Android ekei téléphone amuke ekei ko beta za bando na biso batoboli bango misu babui bango bapanzi ba mâchoire bukani mais Tshilombo na Paris il y a une manifestation qui na pays na Tchad le col ba réprimanda ki yango babomi batu bakangi Tshilombo va condamner oyeleki na Tchad
Oya mboka na ye moko etali ye te. C'est de l'inconscience pure et simple. Ndaku no moko ozozo soin nango te. Alinga zonde soin ya ba pays mususu africain. Eza soni. L'ambassade a été réprimandée, mais quand bien même ça, marche est réussi, ça qui à 100%. Tout cela qui marche, comme dans le quartier 3, puis quartier 1. Quand bien même, ton bonheur qui est le policier, bah ça la qui biso, qu'on y va biso, bah téléphone, qu'on bête à biso, qu'on ça biso, bah ça la qui. Mais marche est salemaki, bah bon la qui que oui. Martin Fayoul, le président élu, jusqu'aux preuves du contraire, à sa force, tranquille, jusqu'aux preuves du contraire. La population congolaise est derrière Martin Fayoul. Nous sommes là pour soutenir Retina Souka. Regarde les Zaginin. IDPS. Bissona Bango. IDPS. IDPS. Bissona Bango. Nous avons combattu Kabila. Kabila n'a pas été au marché à Tindibat. Tolobite. Et le corps Toboy Yango. Biloko wana, au Kabila Salaki, ça coûtait la vie de Rossi Mukendi. Il y a Thérèse Kapangala, Batebele, combattant, Batumba, Bango, la chaise, la Bango wana. Toboyaki Biloko wana. Chilombo, le ba nommé yo aux affaires. Kabila nommé yo au comme président Mboko. Tu es baïque noté, bien que, au bima noté, mais on peut tirer les biens dans les mal. Bissoto bimito tambola, pour la cause, ils agissent. Bon intérêt commun. Il dépeste. Namo konzina bango Chilombo a pesi ordre. Papa, otomona jour wana ngana lo ba ye komi minembwe. E komi Beni. E komi Butembo to Uvira. To Yumbi, ba policier donc moi été. Mais tu es si bango kaka boye. Muza lo baki la guerre sera longue et populaire. Bissoto BC braté. Nous sommes déterminés. Oba monaki samedi zala ngokaka. Moi flash kaka. Oba ngba ba ikenote. Kolonga ya bemba na lamuka. Kolonga ya katumi na lamuka. Fayoul asili. Mais ba monaki démonstration sur scène. Mais batika. Batika ba ngaba mona mais ba yeba bien. 2000 on se prépare. Prépare ba bien que ba maso otokobima. Ce qui est au 3, va poser au 5. Au commandant, yé fati ce qui fait Félix Mutabandi pouvoir te. Yé pe mutu akosuki sayango te. Bato ba lekaka ye ba maréchal Mobutu. O bazalaka na ba armée à makasi. O ya telemelaka catholique, a telemeli l'église. O ya kena ko sakaja sala n'importe alingaka. Lelo oyo ye azate. Kiti wana même avant de l'ango le commissaire Nyekese. Ayeba ke kiti wana fin de compte yo kotikango. Pele kotikango Kabila ye otomoni alongwe na pouvoir yo zo protéger. Mais to yebite soki nani ko protéger yo. Sort na yo kozala mabe. Yo lobi toza na état de droit. Mais or que état de droit ngo eloko moko mona naka ezate. Po bazo violer o ezali liberté na biso. Na article 21 ya code pénal on a sa violation, abus d'autorité, de pouvoir. Ou est salama et banino na yo échelon. O yo sa mutozo lobela ke o sa état de droit. Mais yango zo monana te. Mais to lobi boye. Attaque nga bolamu. Peuple congolais, oyo nga na lingi na za na mour ya mboka nga. Na lobi boye 2023 yo moko na yebi oyebi nango bien même olali olota yango soki na leki na élection ata mutu mo opesa nga voisate po même barabo nyonso baza pembe na yo oh merci na pesi merci na ndeko na biso Kabila o asalaka po ya loange wana afin que Musitu le visionnaire nzamba pambola yo oyo salaka po wana osali ke po baya ba peuple congolais bazo souffrir kuna baya or ke bango ande ko ya or ke ba tetre longo na papa na bango o bazo luka lelo ko luka ko longola vraiment liberté à peuple congolais bandana este o bande ko na biso bazo kufa na lobi yo Fati Chilombo oyo za président nommé to côté le meloti suka yeba ke fin ya mandat na yo o kim exil na ebite so kende wapi merci
puisque biso tozali parmi ba victimes oyo tozalaki na kati ya chaise nationale ya ECD. Ndenge tosali marche na biso tosalaki yango en bonne et due forme malgré nyonso eleki o bandeko be expliquer. Mais oyo epesi biso pasi komona police oyo ezali pona nation et kende kozala contre parti politique moko. En plus bakota lokola bato oyo bakei bitumba. Puisque toyebi ke na Congo bitumba eza na est. Mais bango bakoti na chaise nationale ya ECD comme si est ekomaki na chaise wana. Toza ba victime oyo ba policier ba yibi biso biloko oyo tozalaki nango. Police azali a sécuriser biso na biloko na biso. Mais c'est regrettable policier azoko swanga minu po abotola ngai téléphone on azalaki nango na maboko. Azoko swanga minu. Na ebite policier a marque wana azali mbwa, azali lion ou azali police oyo vraiment ba pesi moral na formation ya malonga. Ezali pasi po na mboka na biso. Bandeko oyo baza na pouvoir. Babosana te biso tout ozalaki na nzela ensemble na bango. Nyonso bango bazosala bayebi yango. Mais na kotelemela mingi na police congolais. Police oyo colonel Eric oyo azoko diriger district ya Funa. Nazoko kebisa ye. Puisque le samedi le 24 yenda yaki na ba policier. Le 26 le lundi na 16h azonga ki toujours na ba policier na ye na chaise toujours nationale ya ECD. Ceux qui police ezali pona ECD to ko mettre ye vraiment en échec na nyonso oyo asalaki na oyo azui na maboko na biso. Na pesi botondi ndeko journal. Biso to sali Marx pona bandeko na biso ya est. To marché nyonso basali babeti biso bagaz basali nyonso basengeli kosala biso eloko tozo regretter ezali moko biso tokomi na chaise na biso na chaise nationale ya ECD tango biso tokomi na chaise tofandi parce que tango tofandi nomoni bandeko ya IDPS nakoloba oyo esengeli koloba bande kwa IDPS bakoti babandi kobeta biso mabanga na chaise tant to revendiquer bango bakimi bakebenga ba policier soit ba policier wana baza bato ya gouvernement parce que bango baza na pouvoir biso ba policier wana baza pona biso peuple te ba policier baye bakoti na chaise nationale babandi kobeta biso ba gaz na kati ya bandako bakangi biso batie biso na ba jeep babandi kobeta kobota biso ba mbongo kobota biso ba telefone ngai ndenge naza wana victime liboko ya ngoyo pantalon bakati ngai pantalon bakati ngai bilamba likolo nyonso chemise na polo na lata ki na kati alors eloko na lobi Chilombo lokola ye na dictature biso tuza peuple congolais tokosilisa ye akosila lokola mungu na nzungu nyonso oya sali to pese maxime dernière fois tokoboma na kaka message ngana zana ngo kaka oyo basalela ki mars Chilombo toujours soki atala ke mazi na ngana yebite soki atala kango te atala kangai na kokani na mama na yete mama na yaza munene za kitoko ngani naza kokonda ngana za kitoko te kitoko na ngai esila mama na yaza kitoko me ba koko na biso oya zwa kama bele azalaka ne mulai te azalaka pe munene te azalaka mukuse zolo ya koko soki omoni yango soki njoko olingi ye te okolinga zolo ya koko te miso ebima libanda nzambe alinga bongo nzambe alinga kama mabele oyo eza riche apesa ngo bato ya mabe apesa ngo bato ya kitoko te pembe te nini te ya kuvunanana te Chilombo mukolo zwaka pouvoir na yo bapesaka yo pa muninga na yo muyibi tous les Rwandais bino mibale bapesi yo pouvoir ngai oyo yavu navandaka na mabele na ngai na ningisaka luketu na ngai na mabele na lobaka pouvoir oyo bapesi ye eza ya ngai kolo ya mabele na zwaki mutu azwaka madidi elakisi nini malili ya kitoko kombo wana yo zana ngo te oya bana Kongo yo lelo
mutu wana madidi osakanaka na ye Fayulu eza mutema ya Congo, mutema ya bakoko batika mutema ya Congo po na Fayulu azalaka ya kobota mate déjà si batia elembo tata ata omati na yo ata okiti na yo meme ndengeni na muninga na yo Rwandais yo pe mama na yo Rwandais muninga na yo paza Rwandais ndenge bosala kalikita bino na Congo boko sali loko mokote na yo mutozo akambongo na yo osimba nzelo kenda na yo te yo yebi mbongo wa Congo soki oliango simba nzelo kenda na yo soki ozoko dinda manamboko mbongo wana yokosila yo soki 500 milliards ozana ngo oyaka na veste ya mulai makolo na babuti ya mai na makolo papa oyaka na eloko te na Congo ki millionnaire wana ozwango na Congo Mobutu azali Mobutu azate anyokoli biso bana biso totangisi bango na kisomere melelo Mobutu azate ata histoire ya Mobutu toyoka kango te ibembe ya Mobutu ye na Congo te papa simba nzele kenda na yo na malembe olingi te soki okoti na election otia libaya ngai ya mfumutu nazoloba mutolo na nga bakundango na mabele ya ngai na za 100% tata na nga 100% mama na nga 100% ngai na bakoko na nga baza 100%. Mais yo za 100% te ata 50 ozana ngote okotika loko zwelo ko moko te okotika loko zwelo ko moko te yo muto obandisa ka batrikage yo muto sala batrikage opesa chilombo pouvoir lelo yo ko tiali susi libaya yo ko tiali baya mabelo lobeza na Rwanda mabelo ezana batuti ngai ya mfumu tunozoloba mukolo na lala kipongite lelo examen yosu oye basalaka na ba américain lelo pouvoir ya Martin Fayulu ebimite ebimina poasa na lobi butu lelo makambo ebimina poasa bino mibale bako zwelo ko moko tena mboko oyo nazalaki nango yango wana bozo sakana na Martin Fayulu azali congolais 100% na sukisi kaka wana ndeko nazana mingi ya koloba te nazobetaka mpona sete na félicité bandeko nyonso tobimaki na bango na marche vraiment tozalaki soudé malgré ba menace tout consort eloko na koyebisa bandeko na ngai eza ba marche oyo tozobima tozosala ba entraînement eza ba entraînement tozosala bakobanda kozongisaka biso ka bongo mais eza na marche oyo tokobima oyo ekozala ya solution pe marche oyo soki tozongaki nsima ezalaki marche oyo ya mawa pasi oyo tozalaki nango oyo toza nango ti lelo na ndenge bandeko na biso bazosila na este yango tobimaki na susi wana na pasi wana tolingaki mpenza tomonisa mabe te me likambo te bino basoda oyo batia bakonzi ya barwandais bino ba policier o boza ba Rwandais lokola bozana bandeko na bino awa na Congo te lokola bozana ba parents na bino baboti na bino na Congo te lokola bozana basi na bino na Congo te likambo te boyaka kobeta biso à tout moment tango tozobima na ba marche soki eloko tozo réclamer eza pona mabele oyo ya biso ya bakoko na biso un jour bokozwilango mbang. Merci bandeko, je crois bien tokomi na suka na kopesa numéro ya téléphone ya biso ya WhatsApp pona ko contacter biso tolobaka tozana bosenga ya bafle bandeko bozana posa bwana ba moyen boso melezo bafle ezalaka biso bien mégaphone ezali mais bafle parce que ici quand tout est comme makelele ezalaka mingi bafle kendaka un peu moins musika. Donc eloko na oloba pona kosilisa nazobisa na monsieur j'ai été bloqué na monsieur j'ai été humilié au gouvernement va pesio au kosi peuple congolais na 36 milliards pour 2022 mais 2022 mandat na yesili déjà peuple congolais kozele le côté mais c'est Félix Tshisekedi a été nommé ba américain le ba bimisi vérité journal américain bimi lelo ba lobby nanga abanga ki ko publier ba élection en 2018
alobaki Fayulu moto azwaki parce que balinga ba boma ye mais fallait bino bomba ye te botiki ye abangi Kabila azwi moto na ye atie lelo nyoko le peuple congolais lelo ye yo azoko lela numéro de téléphone na biso ezali 0 plus 243 89 80 37 554 baye bolandaka papose ya bosepelaka na activité na biso ba commentaire na bino ba correction na bino tozana bango nango bosenga